président azo comprendre mais azakana fois mais comment expliquer que comédien a adapté de temps en temps dans koloba a piqué que c'est quand il kangisi maman Bobi la dawa président mais c'est quoi ça a bengi dit bon un hélicoptère bon mais maman bo réanimer bo kene na Suisse na Suisse pendant 2 semaines que c'est que l'équipe a moniqué Mongonga mobile n'est pas yémo comme comédien adapté en gros correct. Mobutu alobi nangai na pesi 3 invitations. Et abi moto azana ndenke nini. Fona zela ete mama soka biki bon na bengisa ye. Ba despe ba ye ba bio ba kuta na papa na bino ba ko intoxiqué ba ko intimidé ba bi l'accepte sur moi non na yo zezwe. Basoda babi de yo papa bimisela biso mwana na yo zezwe mokonza mboka tindi biso to ya kozwa ye talo ko la présence esprit zaka bingi Maurice ngani me papa na zabi ale yakawa na bimi na libanda kende pa ya basoda wana baza koluka zezwe basaka ba théâtre ngana ninga makambo théâtre te na miso na ngai ale kende ko sona na bango na keli boso ya ba colonel fulu wana na se me présenter na bimi respect ba konzi moto boza koluka izenga babi te zonga 3 pas en arrière mokonzi mboka tinda biso to koluka mwana mokebu na koti na mutuka na kati ya mutuka ba uzie za kotala ngabibu ngabi na sala nini na ndimaki mosala utika na kende kaka na problème te tango na komi pembe na bato wenza besu men ngabi te botelma ba konzi na besoin ya maquillage ba freiner na kiti na kati na ngambu ya prince ya Wileri na somba ba maquillage na ngai ba mama nyoso bazaki batalika babi zwe akomi no ba garde corps ba ngana motema ngabi me boyebi te ba keko bo manga kantia chewo ba tiki ngane sika wana bana batika kinga wana ko banda 9h mobuta iko yamba ngana 21h ta 9h na melaka obesoi ni kolia ni komela mai ni komela ti ba chinanga ba église ba kosaka. Papa, de 9h à 21h. Et l'autre côté, n'avons pas kaka na jila kaka mo pepe ya fleuve beta kangai kende zonga. 19h natala boy. Kongolo Mobutu. Lelo babenga ki Saddam. Aye na moi Mercedes ne babenga ngo trapèze wa mokusi lelo ikoma en vogue na kati na Congo ya mokewana. Akiti. Abi, hey! Yo zezwe. Yo so zezwe tali yo oyebi papa ndenga zalaka mama kangama ki panzi tala sala pona se makia kite na kotso na porte musu ya mukena kimso kene na po papa siliki mama kangama ki panzi auti suta ye po yo zabo ete yo zezwe te yo kosabiso. C'est la toute première fois motomoko ba servaye ndengo na zete à part ngamoko bassin à ma famille à mon nene lokola stade de martyr ba kiti wana plein loso plein misuni belé papier ba kanga kaliko na biloka kolia ba benga ngo nini ba isaginique wana na français ba benga papier gris so nini deux casiers à primus deux casiers à skol deux casiers à coca casier moko ya mai ba benga ngo makala abi de sokolia kite biloko wana banda kolia sima osepesa bato posa kolia esili na mitondi sakenalia esprit etalimite na se maquiller na zwi kitambala nga na tie na moto na zwi talatala na tie na se na bani ko maquiller na talatala na ngai lokwa talatala za kotala likolo na komona banzete na ta lokolo ya soda moko eza koleka likolo ya nzete etie mondoki na ezo tala ngai nga siko na tala ngai naza surveiller wa mama na ngai na motema na ngai lokola se makiaki na vandi sikoyo natala ba garde koro batindaki bango aye mbango alobi Jésus papa yonde mama za kozela yo yaka lokoza bebo alobi papa azobima na ndako na ye azoyawa nzoka place na vanda ki ezalaki salle de spectacle salle de cinéma ya président de la république fete ezalaki na kati wana bamusicien bakobeta no kaka kuna zalelo tubandi ilanga mais fete ezali awa garde corona leki ngabi na saa eloko nini navanda kaka na liboso na nga namoni porte moko efungwami
garde corps mosusu abimi na colonel Fulabi de mobali mokonzi ya mboka se akomi na kati ya sale ali yaka osala masano na ngabi 12e licence ngabi babeta mpe suza lelo atali ase na kati na azaki guitariste na kati na sale abi ase andimi mo colonel beta jalelo ase abi me na beta jalelo me mokonzi aza deja abi beta jalelo yo mama bani obeta na vani mwa 3 secondes na telemi na ye ore na kota na nga malembe bandeko na ngai boza na poto boza na Kisasa na monde entier sentiment wana na koti mbango atoza na chaussure atoza na ketch makolongulu karo wana ezali trop glissant ntango na ye mbango naniataka karo wana boye ememi nga na miri ba nakweyinga bia nasimba miri nasimba mutu boye ebeninga tswa bango kuna bakoseka na koseka ebimi lokola nasali nini kwa komedi nzoka komedi te so nasimbi mutu boye nga bia so naningi nasimba boye natelema ebeninga tswa bango bakokanga bafoto marke na marke explika bi te na pikle sikoyo makolo natelemi natali bamusicien ya orphase wana nabi kati ya musike bakati souffle zongi na tourne kaka natali micro na bina bango nye namoni te nye tala na kati ya présidence liseke ezali te kuna maseke ezalaka kitoko bonane ezalaka bango bazongi nye na kombo na ngai mpe na kombo na bino mbote mingi na binonso nayoki sala evandi nde namoni nakoluka place azali nzoka azalaki na likolo kuna ngai me nye na suka kuna na mire boza koyoka ngai wana yafandi sans tok afandi kaka nye nayoki sala egangi na suka mire boza koyoka ngai su malamu nzoka nakoloba esika ye azalaki maréchal afandi wana azotala ngai naza na se aza likolo nye namoni mama obwila dawa akatele osenga bi bamama batata bandeko nayeba omona ngai nga mpe namona bino mabeto malamu mama bobila dawa malamu akatele oseka koseka na ye natali ngai bi nakende ka na mokuse na kombo na ngai na kombo na bino ngai maréchal navandi awa yo ndoi na ngai maréchal ofandi na kati na kiti ngai naza na kati na mikro awa tika mikro wana yaka pembeni na ngai pesanga mbote nazwi aval na ye nayoka ye moko alobi oyebisi président Mobutu nayebisi nabi ngai yo ndoi na yo natelemi na mikro yo ozwai na kiti nalingi na ye kopesa yo mbote ye moko alobi autorisé nabandi koleka bakongolo Mobutu bazanga Mobutu bazalaki na mike babi kende pa papa bengi yo ngabi ya botika nga naleka nake napesa mbote pa maréchal abi bando be na mama napesa mama bubila mbote abi papa nasepeli no mingi nazali kolanda émission na bino na la voix place ya lola mais naza na mingi akoloba te azwi mwa lokotro ya moke apesi ngai na badolare na tie na posa bi papa nde moto azalaki na besoin napesa maréchal mbote abendi ngai loboko ya wana loboko marchel tala monene ameli loboko na ngai abi mongongo ozwi wapi ngai na otala kaka nzambe na ngai abi soki ngai nakufi okamati micro okamati radio tie na mongongo na oso ngai nakufi otikala mobile na mama ngai natali likolo nasenga bi ekozala ata mokolo moko te na répondre na répondre na bi papa ata mokolo moko te nakotikala kozala mobile na mama nazali koanvie yo koanvie bino soki bouti mitingi na nsele kikole na 20 mai okozwa hélicoptère na bino ya maréchal bokoleka liboso na biso na balopango yango na nanviaki yo na adapte yo yango na nasala eloko oyo ye moko aseki ozali mobali abengi maître
aotanga kombo ya maréchal banina Mobutu Sese Seko Bokongbendu Wazabanga maréchal Mobutu afandi ka talabi allez ken na chambre na maman numéro 231 yelangai carton bex pe na pesio 3 invitations mi balé ko na ngana bado moko zala engagé na sele tanga intina 20 ngana yo pour fozong saka ah mais ouais ce qu'on a le bien même bino bato poto pe bozong saka pour ça nga plaisir même bino bato ça pour ça nga plaisir ouais parce que sont balé alors il était une fois à la 1902 2 dans la ville de Troyes. Un homme mangeait à 4. 4. Cet homme devenu saint. 5. Il était toujours assis, 6. habillé de chaussettes, 7. dans la terre cuite. 8. Et pour paraître 9, 9. il allait au paradis. 10. Dans un cercueil en bronze. 11. Où il menait une vie douce. 12. Avec des jeunes filles aux cheveux tressés. 13. Des colonnes presque 14. 14. Mais il rencontra Charles XV. 15. Avec un prêtre de diocèse. 16. Dans la nuit des 17. 17. Au temps de 18. Il mangeait des gâteaux presque 10 à 19. 19. Mais chose étrange, papa qui en vous vida tout un tonneau de vin. 20. Nazo souffrir. Naza ne côté. Nazo kele lawa. Mama. If Ipa. Love is crazy. Love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, boya na ngo epai na Nzambe yemoko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe faveur ekoma ki passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko za na bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamu na ngekende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza passé bien moi Likuma ezalaki so noloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fona kangama na eloko moko nakakanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kangama so nakangami siko nakoki kanda mais siko likukuma eza te naoloba nanga normal naosekaseka kutu pampamba air nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa Nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simba te boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto mbote na bino nyonso bozalaka toujours branché pour na kolanda émission na bino art en vogue en tout cas lelo bokozala jamais de sipo tozali wana pour na kosepisa bino art en vogue lelo en version tokanisa. C'est pourquoi les lots tokanisa. Tokanisa banani, tokanisa mutu moko, tokanisa lelo, tokanisa lobi mais tokanisa ba oyo ba salaka pona lelo théâtre na biso comme ndenge za lelo.
comment à cause de la les cas dans les oubliettes. Or, nous sommes ça les comme faut la référence. Alors sur les références égalité et ça passe voilà pourquoi en vogue tout kanisa bae o bakenda te meba o bazana biso lelo yo bani koleka comme inaperçu comme bani koleka dans les oubliettes. Tout le monde les ainsi de suite. Et les que sais-je encore. Oh, ils sont là. Elles sont là. Bazali ko vivre, mais bazo kanisa bangote, bazo ta mangota kate. Voilà pourquoi Mirankian vous n'a songé na bango na kei koluka. Bango vraiment na luki bango na passe mais ti na zu bango. Il s'agit de l'artiste comédien Mouta Zouezoué. Mouta Zouezoué. Bonjour. Bonjour, Kianvu, mais comme on a bien toujours Kianza. Kianza, ça balabala oyo, batino so bayebi nangaba. Soko lingo kende Lemba, lingo kende Yolo, lingo kende Université Campus ou le kana Kianza wana. Ya wana moni na sepeli kokuta na yo, pe na pesi mbote mingi na baibanso, bazana poto, bazana kisasa. Na pesi bino mbote po auti ko kundolanga po na benga za puku azanga Congo me azako timona. Voilà. Atimoli peti ya kuta na ngai. Oh là 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 là, en tout cas vous sentir que Nayambi po na bino vraiment artiste, un artiste tout fait. Mouta Zouezoué, ça fait bon moment oyo tozala kana yo, surtout dernière fois tozala kana mokotorina ko zwa na aéroport Murumba. Fait Murumba, wa ita otika biso. Tozala kana kuna osaki ba ambiance mena, ba tupena ba santai que non, osali pena artiste. Et to me rappelle tout solo là. Disparition na yo na monde de théâtre, comment niko belé bozo yo kanate, qu'est-ce qui se passe? Disparition na ngai c'est trop dire parce que tango biso tozala ki na ba 1900 tozala ko pesa baleki na biso ba goût. Aux artistes oye to sololi to sangani to peso pe ba psychique artistique yango pona nini yo po koma lokwa pe biso ata okomi lokwa biso te mais à peu près mais siko na monde to komi kilelo yo e komi ka bango na bango te bino ba vie bosi là ba komo on nyata biso ba bouton or ba ebite que il faut que se me référera toujours l'Ancien Testament pour au sotaka kitoko comme un Nouveau Testament. Pour comme un Nouveau Testament. Mais il y a un moni na milbaki kete fona mi bomba pour mieux sauter faut mi reculer na luka ba meseni nini oyo bakoyi kozala na apport na ngai o bakoyi ko poussa susu art na biso liboso to kufite tozana no vivant il y a un moni que ok n'est pas valé que l'équipe a fini au bouton ok n'est pas valé que bako benga yo bako bengisa yo ba bengisi batu nyonso tuboya benga ba artiste nyonso tu mais biso ba benga biso te za sengote ba benga biso te mais za malamu te banane ba benga binote bon na uti ko loba wati ba patron ba konzi ba président de la république ba grand mécène ba tumna poto ba benga ba producteur ba benga ba sali sélection ba artiste. Mais producteur mais to na besoin pe ya Mouta Zouezoué mais ba petit na biso bazawa na mona ba bi producteur il y a ça silat il y a ça comment inspiré na makambo belé moyen obengeza te talaka nde biso bato za siko mais ba bosani ke molaye balé mozindo pe balé ba mekango na musapité. Meta lelo Kianvu ayoka nisanga habite na kotika yote depuis tokene kozwa Vieux Murumba malheureusement qui repose en paix bino bana poto Murumba sali 6 ans na kati ya morgue ya mama yemo 6 ans na kati ya morgue ya mama yemo biso pitu toaki déranger na molimo na biso tokomangi na basoni donc musala biso tosalaka donc babafuaka biso donc musala ya koseplisa batu médicament nzambe apesa biso na kati ya nzoto na biso ya kofaire rajeunir
ozala muta maladi ozala nani to oza muta maladi tango sekisiye aolakisi place nini maladi ezali azongi mutu me babafue biso toza ba drapeau ya Congo ba fleur ya Congo topesaka fierté partout na monde mais bozo fina biso eza elengi te mais lelo yo super promo ya Kiamvu akanisi abite alandi abite fona kutana mbuta zezwe tokutana na ye na aéroport tanto kono Xavier Murumba ileka nango mikolo nga kuna bosanaki me lelo aye korapele ngai mpe nalakisi eke te nga na gu ya art wana nakotika yango te meme bato oza na poto meme bato oza na kati ya monde o Braza o par-ci par-là ngai yo mbuta zwezwe. Ok. En tout cas, ceux qui n'ont pas qui vraiment notre artiste comédien Mbuta Zwezwe po abazali batu oyo na ba mafura batakinga so bozo e balsusu ba Murumba na danga donc il y a sa série na ba bazala kana bango ensemble donc batu musu ba yebiete car na kate misu vous comprendre qui est notre artiste comédien Zwezwe tout son ngana muke na histoire ya vie na yo bete asuna lisolo ngo et banda ki ndenge salama ndeni yo koma artiste comédien et puis on s'intègre qui na minzoto wela ndenge nini parcours na ngai na utaki nano na Kakatar Black et pas ya Lokambandiaï agi journaliste na La Voix du Zaïre ex La Voix du Zaïre yende a metteur en scène nanga tout ça théâtre français bon na mona théâtre français oyo na kati ya Congo na Zaïre bato balandaka ba théâtre français te tosali mpe mikolo belé trio d'Asufa baye kosala production na Empire Bakuba na variété samedi soir nazaki nanga invité te comme nazaki kolinga variété samedi soir nazaki kolinga pe le concours sample présentateur ya émission wana ngaza artiste sensation ekoti kati na ngabi téléphone nazaki kotala ngo na ndako ngabi téléphone akoma kaka na kati ya RTNC La Voix du Zaïre nazwi bilamba na ngai nasaki RTNC wo ore naleka mbamo na télévision te na se maquiller ndenge bomoni nga naza lelo boye ngabi téléphone asala Pepe Kale surprise naotala kutu lukongo sampu te na salande Pepe Kale surprise comme je suis pas invité na kati ya émission basalaki na 5 chansons na bango na ndako na talibi toaki baki directement na ba Mangobo na ba Monzali na kati ya parce que bango bazala commune wana zana lingwala na Saint-Jean na commune RTNC na la Koti na Semaki na Vandi tant kaka Pepe Kale mizembo mwana kimikelasio na inspiré na moni mnaki nzembo wana pine tushenga ngabi te fona kota a partir ya nzembo yo na s'inspirer tana koti Pepe Kale ki pe ki di ba ezaki pe kana tango mais ba réalisateur ba yeba ki o des comédiens tout le monde ba yeba ki na déjà comédien sina sa art nanga OK na koti na bandi exprimer na bandi ko s'exprimer ça les gangi Zwezwe tana sisi na bimi nanga lukungu sampa benga bite yaka bon applaudir na Mbuta Zwezwe parce que azaki invité à surprendre biso na émission mais yakovana na vai na kiti place avandaki abi na na comprendre yote au surprendre biso na kati ya programme na biso zaki te mais comment expliquer surprendre biso pe salmo meningani lokolo comme susu eza lokola Bercy lelo bobenga Bercy na poto maman ngebe za Bercy lelo bokomo comme ça martyr Bercy non tokutana bino na mama ngebi nde omona siko tina Bercy yango oyo bomona ka boye lelo na martyr ngabe na kobeta martyr wana pe plein lelo oui plein voilà ki kala bete lelo kilelo yo plein vraiment ngal tembete to bengi ba comédien musu baza osala comédie musicale to sélectionner bango producteur moi monani to beti plein na stade pe au monde pe plein au moins le kansa likambo kama c'est la réalité parce que biso tous artistes oh to pesa elengi
bato mosusu lelo bakoma bapatron bamosusu lelo bakoma na batiki ya minene mpo azolanda inspiration oyo azalaki nango na kati ya scène atika nalanda mokolo yango elekaki ndenge nini sikoyo badanga ntango basali scénario na bango pardon bamangobo basali bascénario na bango esili nga na koti lukunku sampa babi nanga te est-ce que kosa comédie moko te mpo bato mpe basepelanga me nauti kobina bi te esala mwa comédie moko parle mpo epesa kitoko nga bi bon nakeye na micro place pepe kale azalaki koyembana abi bon ça va de toute façon bafanatique bobetela zoezo maboko babeti maboko na ye na micro inspiration elai ngai kaka voi mobutu nye bana mboka oye kisasa oye bana poto loko bozali kuna bondimaka esika bozali oye na kombo na ngai mpe na kombo na bino banso bobeta maboko sala mama ngebini ngani na bino ye bomona ngai nga mpe namona bino mabeto malamu na kombo ya ngai mpe lokola bomoni ngai nayaki mpe na mama amona bino bino mpe bomona ye mabeto malamu nzoka maréchal na mama bobi bakolanda na ndako na bango na Kantias na résidence mama bobi soki atali na télévision na écran géant na kati ya salon soki akangi miso azomona azoka voi ya mobile na ye soki afongoli miso na écran amoni zwezwe soki atali président azocomprendre te mais azalaka na voi ye moko mais comment expliquer que comédie wana aadapte ye de temps en temps nga naza koloba apike koseka ekangisi mama bobila dawa président mais c'est quoi ça abengi di boya na hélicoptère bomema mama boréanime ye bokende na Suisse ake na Suisse pendant 2 semaines baréanime ngai na bino nayibi eloko te première dame asali crise mpo na yo sa comédie kosekeleki mpo amoni ke mongongo ya mobali ne azalaka ye moko me comédien adapté yango correct na bandi bino mo boyebi yango moto moko te malheureusement lelo oyo banso bazalaki bafanatique bakomi bapatron oyo boza kuna na poto napesi bino mbote mingi mpe oyo baza na sasa napesi bino mbote mingi bobosani comédien na bino mbuta président Mobutu atikaki oka bongo elekaki ndenge nini Mobutu alobi na ngai napesi yo 3 invitations mibale okolanda abengaki ngai mpo ntango mama auti na Suisse baréanime abiki atiki stop na écran géant na ye abi moto oyo aza na ndenge nini fo nazela ye te mama soki abiki bongo nabengisa ye nga kutu subu nayebi eloko te 2 semaines après namona kaka nake na siège na biso na cabaret Lyoto navandi nakozela basalela nga déjeuner po orchestre minzoto wela ezali orchestre oyo ezalaki père bifola azalaki kofuta biso basalaire na baprime na babon alingaki orchestre na ye kitoko alingaki moto moko te aya wana producteur moko ya kosazarde liboso nango te navandi na ntongo wana natalaka boye eleki moko aye wana viezwezwe kuna badespe baye balobi o bakutani na papa na bino bakointoxike bakointimide babi lakisa biso mwana oyo na yo zwezwe tata na biso abi non nabota mwana kombo zwezwe te mwana nga kombo na ye Maurice bainsiste papa alobi mwana na ngai kombo na ye Maurice kombo na ye zwezwe te nabota mwana kombo zwezwe te leki wana aye ayebisi nga nga mpe motema na ngai ebeti te nga bimeki sikwa natiki nabangi kutu te natiki na ngai mpo naki na palpite na cœur na ngai te natiki déjeuner na ngai na ye na ndako nakoti na camouflage na lopango nakuti bato ebele na lopango basoda babi de yo papa bimisela biso mwana na yo zwezwe mokonzi ya mboka atindi biso toya kozwa ye soki obimisi biso ye te yo nde tokozwa yo tokenda papa alobi me ngai mwana na ngai nabota komo Maurice kombo na ye zwezwe te miniti te tata lokola présence esprit ezalaki abengi Maurice ngai nimi papa nazala bi ale yakawa nabimi na libanda kende epai ya basoda wana
baza koluka zwe basaka ba théâtre ngana linga makambo théâtre te na miso na ngai ali kene ko sona na bango na keli boso ya ba colonel Fulu wana na se me présenter na bi me respect ba konzi moto boza koluka izenga babi te zonga 3 pas en arrière mokonzi ya mboka tinda biso to koluka mwana mokebwe bazomona pe nazana wana ozanga na âge ni wana déjà na 21 ans oh là là zonga na sima ngabi moto boza koluka izengai ba voisin na biso te ba voisin bazali pembeni na biso babi mama moko abimia mais nini kuna pa ba Maurice mais Zozo asali nini siko ba DSP batali ba papa yonde Zozo so te bozela nazwa teni babi osaka soda ngabi te teni de scène na koti na ndaku na lati veste na ngai esili na bimi na koti na mutuka na kati ya mutuka ba uzi eza kotala ngabi boye ngabi nasala nini ndimaki mosala tika na kende kaka na problème te to koti na mutuka loko ngaza na pembeni na peli zetu wana na peli C pembeni na wenzi ya lufungula lelo koma wenzi ya rai wenzi ya bibende tango na komi pembeni na bato wenzi ya besu eme ngabi te botelema bakonzi na besoin ya maquillage ba freiner na kiti na kati na ngambu ya prince ya Wileri na somba ba maquillage na ngai ba mama nyonso bazaki batalika babi zwe akomi na ba garde corps ba ngala motema ngabi me boyebi te ba keko boma ngai na ye na koti na kati na mutuka tokei kantia cheo batiki nga ne sika wana bana batika kinga wana ko banda 9h mobuta iko yamba nga na 21h bato basaka baveye na bango na église bakosaka banda 9h na melaka obesoi ni kolia ni komela mai ni komela ti bashinanga église bakosaka papa de 9h à 21h bapeso be biloko olia te eloko te navanda kaka na jilaka kaka mopepe ya fleuve betaka ngai kende zonga 19h natala boye Kongolo Mobutu lelo babengaki ye Saddam aye na mwa Mercedes ne babenga yango trapèze wa mokusi lelo ekoma en vogue na kati na Congo ya moke wana akiti abi yo zezwe yo so zezwe etali yo oyebi papa ndenge azalaka mama kangamaki panzi tala sala pona se makiaki te na kotso na porte mususu ya moke na kimso okende na po papa siliki mama kangamaki panzi auti suite aye po yo za boye te yo zozwe te okosa biso ngabi navandi abi oliaki ngabi omelaki na otalaka ngabi na bime mwana moke batuna nga bakesho ya minene boye kanda po so tozalaki na cité na nga na beta ye me natali me na nsima mokongone ba garde de corps natali kaka na milika ngenge akoti na mutuka kei 19h30 nayoka sola biloko kolia ngai me awa baza kolamba baza kolia ngai nakokufa be nzala boye eza malamu te na kati ya motema na ngai susi natala boye kombi moko ye wana colonel Fulu ya tala monene akiti abi de yo zwezwe oliaki omelaki intoxication intimidation natali ngai me na ondimaka na moto na lete na melite na diri loko tabi bon afungoli coffre ne c'est la toute première fois moto moko baserva ye ndenge wana aza te à part nga moko base ya ma famille ya monene lokola stade de martyr baye bakiti wana plein na loso plein na misuni ebele papier oyo bakangaka likolo na biloko ya kolia babengaka yango nini usage unique wana na français babenga yango papier gris oyo nini de casier ya primus de casier ya skol de casier ya coca casier moko ya mai babengi yango makala abi de soki oliaki te biloko no yango wana banda kolia nsima osepesa bato ngai akoti na mutuka na ye akei ngai natikali oyo natali posa kolia esili na mitondi sake nalia omoni obani babomanga lelo obendenge nini ngabi me juste papa kianvu natali ngai mete na milela po soki na mileli so babwa papi bambisi bamonaki moto asi atondaki aliaki esprit etali te na se maquiller
nazwi kitambala nga na tie na moto nazwi talatala na tie na se na bandi komakie na talatala na ngai lokwa talatala eza kotala likolo nakomona banzete nata lokolo ya soda moko eza koleka likolo ya nzete etie mondoki na ye ezotala ngai nga sikoyo natali ngai naza surveille awa mama na ngai na motema na ngai nasemakie kaka na bokolongo na makie ti esili natiki mpe ka talatala wana nafungoli molangi moko ya masanga tsu malili ya ndenge wana olie natala likolo boye nakomela kaka boye naza kobanga poso natala likolo ya na résidence ya kakakakakaka nakisi nakangi nabimisi lokolo moko ya soso natubi na pilipili olokwa malili yaki nalie natafuni bambuma pilipili na suka ya minu na sentir mpenza ke nazwi chaleur nasali renvoi lokwa nasemakiaki na vandi sikoyo natala bagarde koro batindaki bango aye mbango alobi Jésus lelo papa yo nde mama aza kozela yo yaka lokoza bie boye alobi papa azobima na ndako na ye azoyawa nzoka place navandaki ezalaki salle de spectacle salle de cinéma ya président de la république fete ezalaki na kati wana bamusicien bakobeta nokaka kuna za lelo tubandila ngai mais fete ezali awa garde corps wana aleki ngai nasala eloko nini navanda kaka na liboso na ngai namoni porte moko efungwami garde corps mosusu abimi wana colonel fulabi de mobali mokonzi ya mboka se akomi na kati ya sale ali yaka osala masano na ngabi 12e licence ngabi babeta mpe su za lelo garde corps wana atali ase na kati na azaki guitariste na kati na sale abi ase andimi mo colonel beta za lelo ase abi me nabeta za lelo me mokonzi aza deja abi beta za lelo yo mama bano beta na vani mwa 3 secondes na telemi na ye ore nakota na nga malembe bandeko na ngai boza na poto boza na Kisasa monde entier sentiment wana na koti mbango atoza na chaussure atoza na ketch makolongulu karo wana ezali trop glissant ntango na ye mbango naniataka karo wana boye ememi nga na miri na kwei nga bia nasimba miri nasimba mutu boye ebendi nga tswa bango kuna bakoseka na koseka ebimi lokwa nasali lokwa comédie nzoka comédie te so nasimbi mutu boye nga bia so naningi nasimba boye natelema ebendi nga tswa bango bakokanga bafoto marke na marke explika bi te na pikle sikoyo makolo natelemi natali bamusicien ya orphase wana nabi kati ya musique bakati souffle zongi na tourne kaka natali micro na bina bango nye namoni te nye tala na kati ya présidence di seke ezali te kuna maseke ezalaka kitoko bonane ezalaka bango bazongi nye na kombo na ngai mpe na kombo na bino mbote mingi na bino so nayoki sala evandi nde namoni nakoluka place azali nzoka azalaki na likolo kuna ngai me nye na suka kuna na mire boza koyoka ngai wana yafandi sans tok afandi kaka nye wana ozomona ye tozoyeba te sikoyo nazomona te mpo nalobi installateur azali kobongisa bamicro yaka obongisa son awa aye mbango abongisi son sikoyo nalobi nye nayoki sala egangi na suka mire boza koyoka ngai su malamu nzoka nakoloba esika ye azalaki na kombo na ngai mpe na kombo na bino ntango ozoloba foloba ngo bia ye nani maréchal Mobutu afandi wana azotala ngai naza na se aza likolo nye namoni mama obwila dawa akatele osenga bi bamama batata bandeko nayeba omona ngai nga mpe namona bino mabeto malamu mama bobila dawa malamu akatele oseka koseka na ye natali ngai nakendeka na mokuse na kombo na ngai na kombo na bino ngai maréchal navandi awa yo ndoi na ngai maréchal ovandi na kati na kiti ngai naza na kati na micro awa
tika micro wana yaka pembe na nga pesa nga mbote na zui aval na ye na okayi moko alobi yo oyebisi président Mobutu na yebisi na bi ngai ndoi na yo na telemi na micro yo zvai na kiti nalingi na ye kopesa yo mbote ye moko alobi autorisé natiki micro bamama batata bandeko sai oyo ezalaki na kati na ngai na bandi koleka bakongolo Mobutu bazanga Mobutu bazalaki na mike mike babi kende papa bengi yo ngabi ebotika nga naleka nake napesa mbote pa maréchal abi bando be na mama napesa mama bubila mbote abi papa nasepeli no mingi nazali kolanda émission na bino na la voix place ya lola okoloba mongongo ya papa na bino soki nakangi misu nakoyoka mongongo ya papa na bino so nafungoli misu nakoyoka mongongo mais epesaki ngai esengo nazwaki mwa crise nauti na nini na Suisse yango na papa alobaki oya amona yo mais naza na mingi akoloba te azwi mwa lokotro ya moke apesi ngai na badollar na tie na posa bi papa nde moto alaki na besoin napesa maréchal mbote abendi ngai loboko ya wana loboko maréchal tala monene ameli loboko na ngai abi mongongo ozwi wapi ngai na otala ngai abi nzambe na ngai abi soki ngai nakufi okamati micro okamati radio tie na mongongo na oso ngai nakufi otikala mobile na mama ngai natali likolo nasenga abi ekozala ata mokolo moko te na répondre na répondre na bi papa ata mokolo moko te nakotikala kozala mobile na mama nazali koanvie yo koanvie bino soki bouti mitingi na nsele kikole na 20 mai okozwa hélicoptère na bino ya maréchal bokoleka liboso na biso na balopango yango na nanviaki yo na adapte yo yango na mona sali eloko ye moko aseki ozali mobali abengi maître tala kianvu nakoyebisa yo bato bapesaka luzitu na présidence na moni yango moko aopesa aotanga kombo ya maréchal banina Mobutu Sese Seko Bukungbendu Wazabanga Maréchal Mobutu afandi ka otala bi allez kene na chambre na mama numéro 231 yelangai carton ya Bex ngana motema ngabi me carton ya Bex ngana komela su masanga te po ngana na posa masanga na kati na motema carton Bex ye arabi oyo na pesa mela nango pe na pesa 3 invitations mi balé ko na ngana gbado moko ozala engagé na sele tokani allez engaelamu poso elamu allez ozonga na ndako malamu ngapi na pesa merci na zongi na bini moke na bimi na libanda na vandi 3 minutes après na moni Mercedes et Bobby la dawa noir ye colonel Fulm Soyabi aye pesa ngambote mais respect mon marché batini ngana ozoyo na kinotika yo na ndako na yo soko koti obomi mwinda simande ngana zongi na kanchachi alinga simba carton ya Bex ngabi oyo nano te parce que na moni oyo ko simba ngote bando be na sani ya ma famille akoti loso na kati bakazia masanga makamutu to koti afungulinga portière mutuka na koti akangi abia wana tokomi 2h du matin tina ndako wo na kiti biloko na ngai sili na koti na sukoli na longoli bilamba na lati bien na ye na koti na kati na Mercedes na vandi chauffeur aza koloba na ngai atuni ngai noko maréchal aza na kati ndako na taleti abosani ke ngai ngai kumba be motuka na yo tokende atuka kolongola te kobakisa te vraiment ozali enfant chéri ya maréchal pour adapter correct na carton apesa ki mbongo quand même mais carton wana ezali masanga te ezaki nde mbongo. OK, voilà. En tout cas, à titre de rappel na yambaki po nabino l'artiste et comédien Zoué oyo yebaka kala azaki acteur comédien ya groupe faut benga ka Mbuta Zoué tata monene. Voilà, Mbuta Zoué tata monene ya groupe Minzoto Wela. Zoué toiti koyoka donc beti soya fait Marshal Mobutu blague à part nakata mboka na biso tozaki na un président Mobutu Sese Seko Kokungwendo Wazaban un président charismatique
lelo otango apesi yo mbongo wana ozwaki yango osalaki na mbongo wana nini? Osombaki lopango, osombaki kaka mituka tosakanaki nango lokwa bozalaki na quand même na ba âge moko asi ba 21 ans tosalaki ambiance. Papa journaliste Kianvu, omoni moto nyonso to abotamaka na gestion na kati na bongo na ye. So oza na gestion te okose perdre. Ebele baza na poto batonga te. Biso lokwa tozwaki chance wana okutana na président de la République Maréchal Mobutu apesi ngai mbongo ndenge wana nasombaki balopango na ngai nasombi balopango na ngai misato. Okay. Yango wana naza siko calme, mais calme yango comme tel te, mais yo senga faut na mi évoluer lisusu pona nini naza na mobesu naza na bana naza na mwasi nakolinga te ke nazaka bongo natongi bandako siko maboko etikali polele nakolia ndako te nakolia banzete te nakolinga na me spécifier lisusu art na ngai na costonner yango na luka su ba fanatique ba metteur en scène ba mécène ba oyo baza ba producteur ba ya parce que musala oyo sala en dehors il y a musala théâtre osala musali na vie otangi la classe. Bon ngai classe na ngai art na botama artiste. Je suis né artiste. Misala mususu o nasaki na télé en tant que chef ya magasin ya pique-nique. Wana ba pesa kinga ko pesa na samidapte na midapte na yango pona na sala musala ba pesi nga cadeau. Data tono ki suko na piscine wana pona donc yo za ki nazalaki na kati wana déjà. Mais ba tout na célébrer ba kite ke jouer. Tant on na komi ko sala ba production, na komi ko sala ba prestation nde ba ko découvrir chef ya magasin ya pique-nique nde mbuta jouer ba fanatique ba ke belé. Alors elengi wana président de la République a sali artiste ndenge moko pe Mobutu a salaki ba Léopard a tongeli bango cité ya Salongo a pesi bango elengi ndenge moko pe nanga mais elengi ezali na kati na biso ezali artiste azali drapeau ya Congo azali fleur ya Congo a pesaka fierté na monde pour nini ke na mboka pona nini ke bato bamona na Congo ezali bien structuré na ba artiste na bango ndenge yo mona mboka na biso Mobutu ndenge akambaka mboka na biso na côté ya bino ba artiste na lelo na ba présence ba leka il y a une différence ou lelo bino ba artiste nyonso ya Congo bozali bien structuré ou peut-être bozali subventionné ou peut-être l'État a ça sungabino tondengeni. En tout cas, Papa Kianvu na kubeta 7 malam. Président de la République qui fachi le cause wana oyebi jouer bien. Obosani mbuta jouer ta mokolo moko te. Landa structure ya papa. Papa le baki les enfants d'abord. Mobutu azali ko simba ba artiste. Pona mboka ezala kitoko bat ba sepela ba longola ba stress na nzoto na bango Mobutu azali ko simba ba artiste kitoko azali ko propulser bango kitoko et surtout azali ko telemela ba censure soko sali bêtise na kati ya art en tout cas o sepela na yote a olinga osala eloko oyo ke o concevoir eloko kitoko ye apprécier et puis à Poussio. Si tout gouvernement na biso nde tozali wana papa président, en tout cas tia maboko no na biso artiste. Fungola biso mémoire na yo. Tia la biso fond. Topé sa fierté na kat na mboka lisusu. Biso toko yo sa ba bêtise te. Toyebi eloko nini yo culture ya Congo ndenge zalaka. To s'adapter trop mindele ezana tina moko te. Bana bakomi éparpillé otuna mwana oni balobi mwana pe akotuna papa eloko nini yo salaki osalaki bêtise mais okomi ko tata bana na monoko na yo artiste a évolué kana bêtise te artiste a s'évolué kana ba œuvre na ye na ba conception na ye
oyo asali kati na ye na ndaku na ye na kikuku en catimini pour aya kopesa bino yango na télévision to na en public na ba spectacle en plein air na ba francophonie ndenge ezali wana lelo biso babengi biso na francophonie te esali biso pasi mingi bokanisaka biso b'Ancien Testament tokopesa bino mpe avala kitoko na kati ya ba francophonie wana pourquoi kobosanaka biso bolukaka biso na badresse na biso botindi mpe bamarketeur na bino babengaka bango banani bamesene na bino bato ya marketing balukaka basala barecherche francophonie eleki kitoko mais moi biloko mosusu ezangaki na kati neti biso bacomédie tozalaki te tozalaki vraiment te esalinga mpasi na motema mais ndenge nini vraiment francophonie nayi naloba franco asalaki phoni na ye parce que azali nanu premier artiste oyo France eyebi ye na kombo na ye franco api asalaki phoni na ye alors yango bimbi kozwi mindele mpe bazwi boule ke lelo yo toya kosala francophonie na Congo mpe esimbi alors faut okumisa président Fati na eloko ya sali na mama Denise Inyakero vraiment mama na papa bobosana zwezwe te bobosana mpe biso baartiste te toza na kati na bino toza na se ya makolo na bino botombolaka biso bomatisaka biso na kati ya ngwende na bino bosepela kitoko mbuta zwezwe lelo olobi osombaki mapango lelo sokonde toujours kosala mosala ya théâtre lelo oregetaka nini na mosala na yo ya théâtre ozomona mpe eloko oyo naninga nasala natikali kosala yango te ou peut-être eloko nasalaka fallait pas nasala yango bon eloko oyo naregretaka mingi parce que biso baartiste comédien bazwaka biso na valeur te bazwaka biso na valeur te or biso toza bapilier ata bamusicien baza wana bayebi ke soki comédien acréé loko musicien akoyemba yango soki comédien asali proverbe moko musicien akosala yango mpona nini ye mpe azwa mpe idée azwa mpe mwa kwanga na kati na yango akoyemba na ye sans comédie na kati nzembo no esimba te leki na nga fere ayembi awa ayembi nzembo moko abi nazalaka na nga mpe nazalaka na nga alobaka nini na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 aloba bonga tiama comédie na kati Luambo ndenge moko vie Lutumba ndenge moko ba vie Wendo basala ba comédie na kati ba vie
bave Vicky Logomba, bave Kale Jeffou, Pepe Kale, batia ba comédie na kati parce que pour epesa ka elengi. Atia ba comédie na kati, atia ba comédie na kati, atia ba Emoro, atia ba joli bébé, atia ba Dokolosi. Sans comédie et aussi mbate. Ato yembi no ndenge nini. Tant yo yembi otia no comédie te otia bêtise na kati simbate, eza elengi te. Et puis le loyo. Ngana osala comédie, ballet, chorégraphie. Na osala burlesque, na osala comédie one man show. Surtout ya makasi eza na ballet. Ballet comédie, ça m'a style lelo naza nango na kati kutu. Nazo luka ba mécène ba ya ba épolé ba simba na tombola susu mokili yango ndenge zalaki. Buka bobino ba mécène, ba producteur, bozo kima biso pona nini. Boya vers biso. Boko sepela kitoko net concours mo na salaki ya mikolo na utu ko sala ngabi mais nakolo ba yango pas de problème. Na lobi même peut répondre. Je suis une fossielle. Bino bato apote bolanda biso pe bato kisasa monde te bolanda. Je suis une fois au ciel. Ezali concours. 2 fois sur la terre. 3 fois à la kermesse. 4e fois à la Méditerranée. Qui suis-je? Au examen, hein? Na pesi yango na bino bana poto, bana mokili mobimba, bino bana kisasa. Bandela ngona no? Na lobi boy. Voilà. Concours oyo na pesi yango na tout le monde. OK. Soki pe ba billet avion zali botindeli ngai. Soki pe ba $100 na bino ba euro botindela ngai. Na lobi boy concours tout le monde entier. Bino bana poto, Kalonda uzana Liège, boyo kanga. Je suis une fois au ciel, 2 fois sur la terre, 3 fois à la kermesse, 4e fois à la Méditerranée. Qui suis-je? Na lingala, nazali, mbala moko na likolo, mbala mibale na mabele, mbala misato na kermesse, mbala mine na Méditerranée. Naza nani? Bopesa nga réponse. So pesa réponse te kitunga na nga yango même ata on okende poto tana uzana poto azana monde te na uzana kitunga na nga wana boya ko tiaka en tant que pasteur boya ko tiaka bambongo. La réponse pense na kati ya lien na biso boko ça l'a jamais décès et surtout dans le siko muta ko corriger yango. Eza yo ki anvu. Vraiment nangai na yo zwe. Mais elo moko eza ko tikenga makasi salike. Tant que ça la différence, il y a théâtre bini usala qui na oya lelo. Somo na différence zali obeti zakaka plagiat ou peut-être zali kaka bana lelo ba usala théâtre ndemo na binoti. Ah papa qui en vunga websa yo moni biso na 1900. Bana Léo. Tozalaki na Bana Léo. Léo ko biso to bana Léo. Lélo te ki Lélo te mais Léo. Bana 1900. Ke bana 2000. Kasi Léo suka na nini? Léo et suki na 1997. Donc continue théâtre. Continue. Au moni théâtre na biso ezako senga beaucoup de répétitions. Faut yo ka mettre en scène na yo. Faut yo ba ko spécifier art na yo. Faut yo ba ko concentrer. Faut yo ba eloko ba pesi yo, faut yo ba ko spécifier yango. Faut répéter. Kisi ya théâtre eza kisi te ko kata nzolo ko na nzoto o tia singa na nzoto o ko mela ba whisky o ko ne ko koma na cimetière o bana ko invoquer te concentration. Ah eloko yo il faut na kanga ngo po lobi pe na koma mutu ba ba pe kombo na nga na koma pe itili lobi pe na bana ko lela yango lobi pe na koma responsable. Ba na ko benga ngai papa, ba ko benga ngai ba no benga ngai koko pepe meme ba terme na fo zala na kati na yo. Mais lelo yo ekomi nini kaka soki ba o talaki zozo na télévision tata monene
otali ebo titi ali wono baluki na simanda kuna bino osimaki le kwa zwezwe obimi na balabala ndena omona baleki mususu obima na balabala ye wana akomi na ye vita imana akomi na ye mazembe akomi na ye renaissance le kaka na babari komelaka masanga batu oyebite on ne sait jamais komela masanga batu mususu isa na poison kiu okufi remède des animes remède faut kolinga koyoka mingi faut kozonga na sima faut reculer baleki na ngai bandeko na ngai bayaya na ngai bolinga bolanda art oyo biso tosali ezakisi te kosekisa bato ba apprécier yo linga okota na kati ya mozindo ya art répétition c'est la mère des sciences yekola eloko wana bien bongisa lolemu na yo et me simplifier na maloba o koloba na kati ya public na kati ya monde pour mona muto apprécier yo olingo makiye lokola zwezo yo tambola na balabala po bana kosenga ka bambongo banini nga jamais na tambola kana balabala na babar na kino kosenga senga te na lobaki yango pardon papa Kianvu na lobaki yango nakutana ba petit moko na matonge na bina bango bino bozo sexa bozo ganga bolo balaba na tunaki yenga bi mutu oyo ngana loba yo yebinga hotel ozaka ndengona na yebi yo moni ndenge yo sadi wana na yebi yo abeti ba tonalité na bi bato tozangi na bango pembeni babina papa makambo yo zoloba mutu azo tuna yo yebi hotel na yebi te saka mutu kwa bino babika mbuta zwezwe ye sans maquillage ye bango moko bazongi jiga bango bakonuka tasali icône pardon limbisa biso nga bibona pesi bino conseil na oluka bino tout na kati ya Congo tous les comédiens tous les artistes basala ba bouffonnerie na fingi bino te ça c'est bouffon boya za bonde mto sa bato basala biloko ba ba bouffon bato basala ba biloko ba tamona ba bar ce sont des bouffons boya bobenga na boya boluka numéro nanga pesa numéro eza malama numéro nanga na kopesa 081 13 38 825 na bandeli 081 13 38 825 donc numéro ya mbuta même na WhatsApp ezali na kati même mino bato poto bobenga nazo souffrir naza na eloko te nazo kelela awa nazanga moko oza na production na yo oza producteur benga na numéro wana 081 13 38 825 ozwa mbuta na WhatsApp nde tosufenga na yo totamboli o voyage na poto na ballet nazali o na comédie nazali o na ba chorégraphie nazali comédie one man show nazali kubanga na bino eloko moko te donc yango na bisi ba petit tout o bazana kata kin bo luka mbuta place azali to sepela mingi mbuta bato nyonso peut-être besoin ba ozupto siko ozwe ba muto na ambiti azali bongo artiste comédien ya groupe minzoto wela bao basaka succès basiri atakinga soki lelo yo oyami musicien na kata plateau na yo musicien akoyemba esalaka bien bayebi ki yana yembaki ngana yebi na bi un artiste comédien surtout osaka ba woman show bon moni papa Kianvu ndenge ozawana tokotanga 1 na 20 ngana yo po fozongisaka mais ouais ce que nous avons dit, même si nous avons poto besoin ça après ça a plaisir, même si nous avons ça a plaisir. Il était une fois à la 1902 dans la ville de Troyes. Un homme mangeait 4. Cet homme devenu saint. Il était toujours assis, habillé de chaussettes, dans la terre cuite. Et pour paraître neuf, il allait au paradis. Dans un cercueil en bronze, où il menait une vie douce, avec des jeunes filles aux cheveux tressés, des colonnes presque 14. Mais il rencontra Charles XV avec un prêtre de diocèse dans la nuit des 17. Au temps de 18. Il mangeait des gâteaux presque 10 à 19. Mais chose étrange, papa Kianvu vida tout un tonneau de vin. Betena na maboko. Ata binoko na ndako beta maboko, ata bino na poto beta maboko. Mais batonyo surtout bazalia wana ko ngala pesa pe batonyo surtout bazala na mbote na bango. Ezali ro bana o. OK. Ebe loko moko lelo na monde à théâtre vitesse do kende makambo do changer et changer makasi
théâtre salle le culture wana bato baza yango souté théâtre bino bosalaka ya bozobeta bozoyemba na monde elo la culture na biso eza penza lisusu na place penza te bozoba bien ki bametteur asene baza souté bazongisela biso yango bozosala ndenge nini peut-être mpona bozonga lisusu bosadapte na kati ya culture ya biso elo nzo tomona na kati ya monde ya nzonzinga mpona mona nzoli bazobengisa bino te parce que oyo bino bosalaka lelo oyo eza pena vogue te. Bien papa qui en vous, moni biso de ça la comédie musicale. Okay. Na fingi mutute, na tioli mutute, na tioli artiste te mais au moni comédie musicale je sais il faut y ba mélodie. Pe bi falo la biso kala maboko boy. Abi tata nanga asiya kufa Mama Jali totikalise biso mibale nalibota alobi bino bozongisa alobi abi sika oyo azongeli sous tempo sinakoli nalingi na bala kasi nakobala mwasi oyo mibali mingi bakokaka ye ta mwasi ya mboka na biso te na kati na bongo parce que Pierrot cameraman et réalisateur azalaki na kati na biso azalaki kolanda ngo père il fallait azako lakisa biso bongo pona ni atalaki théâtre toujours assis debout abi non il faut na me spécifier aro ngana uti na Belgique attaque flamand abi il faut na côte sango na kati ya Congo po azala remarquer et puis peuple congolais peuple zaïrois artiste zaïrois va se plonger dans ngopo et pesa bango aval moko boy na théâtre ballet national basalaka na Kiltrana basalaka nini babenga Lianza basaka théâtre Lianza ezaki ballet comédie osalisa osao nini nga wana zaki nano muke nazolanda emarkanga ivana na kati ya kaboshi na nga sikoyo okoti na yo lelo bino na minzoto wela tomona bosa opérette takinga ya liboso zalaki nini opérette takinga et puis toyosala opérette milezi na opérette milezi sikoyo esengaki ke na opérette takinga badanga babimi takinga bimi mukande abimi qui je vais parler mais Semba Dio abimi mukande abimi comment bon babimaki trio de souffle babimi sikoyo esenga sikoyo tosala kaka ne tozoloba en tout cas komona ba icône ya mboka oyo lokola ba mbutazoezi oyo asalaka succès na mboka na biso Congo eza vraiment pasi komona ke lelo oyo bazo passer dans les oubliettes eza vraiment bien te voilà pourquoi notre gouvernement ça demande vraiment qu'on mette un peu qu'on recadrer secteur wana ya culture na biso ekozala malamu mingi mbutazoezi mutu nyonso soki akoli babengaka ye pepe babengaka ye meme est-ce que yo pe ndongo zabo ozana bana oyo bokola bana oyo bota na théâtre pe bana no babota bana mususu o totala pena ke ata comédien yo lelo so azabo ezali mbutazoezi wana ezali likambo ya kobomba te likambo mpe ya kokosa te c'est normal ntango ngai natiki kakata blage nakoti na minzoto tosololaki na danga ya na ngai bango trio bamoromba bango nyonso tu wana babulanga ndo wala torepetaka na commune na Kinshasa na avenue
Nyanza numéro 155 siège na biso comme nango Cabaret Lioto. OK. Musicien moko te na kati ya Congo ya ubosa la Cabaret Lioto bango tu bauta kuna. Ouais. Na Cabaret Lioto. Ata batangi te ngamba nazobisa bango tous les musiciens oyebi Cabaret Lioto te loba okosi sala mokili na yo ba mikili seyo baza na poto boyebi Cabaret Lioto. Alors papa na formé pe belé. Banani banino formé, c'est ça. Question nga zaki bongo. Bon, on formé banani total lelo na théâtre. Mangbaou azawana. Mbali osomba azawana. Ngadia azawana. Bon ba ebele oyo. Misusu moye boye baba on ba kombo ezali te be misusu pe na formé surtout lelo. Lelo pe su basali pour na continue na monde ya na zongi sur na monde opérette donc comédie musicale na balé lisusu balé comédie baza ebele. Naza na mwasi naza marié tata bana 7 lelo yo babotelinga pe bakoko donc babenga yi pépé mama bango mwasi nanga babenga ye mémé jamais na kotika na bango na boti bango na monde ya théâtre. Mais c'est comme si que bozaki be égoïste pour kota la système na bino ya opérette wana tata koyemba wana ekendaka ka bo c'est bon préparaki sima na bino te c'est ça. Oh non yoka papa kiamvu omoni égoïsme eza mabe. Ouais. Tala neti batu mususu onga na yebi biso na tango wana aza na minute aza na Liège na Belgique Kalonda pire ngai to tangine classe moko a surtout kaka mbala monga na bimas déjà artiste ti lelo aza na Belgique alanda ngai. OK. DG Marcel Nzundu aza na Paris ayebi qui est joué pourquoi jouer azabongo lokwa biso to tikaki kisasa to yis déjà awa na kati ya na poto en tout cas photo sungai abe Camille archiprêtre curé à Notre-Dame du Congo Louison Mbala paye depuis Espagne lela fort nani Louison Mbala Louison oh mbote mingi lela fort lokolo lela ngai na que je ponzo depuis France na Lyon en tout cas vraiment en tout cas na osenga na bino vraiment botala joueuse boete botala ngana elongi te botala ngana libumu pona zo lela mingi bino bokende kuna bosunga joueuse ba question nga c'est comme ça qui mango na kimi ba question na yote égoïsme zaki makasi pas égoïsme te formé penate bana mo te lelo que ce qui le beau format qui bien be opérette taki be opérette on va théâtre genre na belele zali mais bana ngo bazo kolinga na bango ko semi me spécifié te bana ngo bazo linga ko zwa temps ya répétition te le kola ba koti na G ya ba série ba hôtel la télévision amoni ah papa kiamvu ah mbuta zozo azoleka na télévision ye advandeli yo hôtel na télévision après soki émission soki théâtre sili yake na simanguna abani ko enregistrer abani ko tidio abani ko répéter biloko sala titi le bi ami bengi akomi acteur ko lo bate ko ba forma ngate ngamo na mi forma mais tango ko bima na kata scène botali déroulement na ye ba déplacement scénique na ye ba expression corporelle na ye ba expression faciale na ye ba jeu scénique na donc ozomona ba azali banda ba benga ngo na ba to benga ngo na ba expression na biso na tant qu'artiste aza trop mécanique donc azali banda na ba musicien ba aza hors gamme voilà aza na ba demi-ton bon siko tango yo lingo ya ko corriger ye aomona ke yo siko yo ozolo ba ke yo zanani olingo laksa nini yango devant bana na ye abandi ko dénigrer yo abandi ko titrer yo bo yango mona ka biso yo bambuta neti ba kokoloko nanga bazali déjà ba sobe azali sai azali ba vidéo bazali banani na kotanga su banani baza ebele bona basi bazabe na basi bon bon nani kukomene nani oyo nani Kalunga azali baza conseil ni opesa bango
Bon conseil nga na kopesa ba comédien eza boye. Yoka mingi. Mona mingi. Monoko na yo kanga. Na bandeli libino. Yoka mingi. Mona mingi. Me monoko na yo kanga. Soki likambo ezali koloba nano te. Ata oza superstar. Loko abiso. Nga mega star. Oui. Mega star. Oui. Po makamonga na sali. Na ba misu to sala to la différent. Soki na otalo boye nazomona ba moko fait le trio d'Asufa. Bango 3 wana. Na mona ozwaka mingi danga. Bato bandi tona posa to mona nano lelo keje ponzo sika so na Lyon. Soki en tout cas émission esili au sali yango te malokonti péché mortel. Oh non 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 non. Omoni ngai papa kian. Wana baza ba vie nanga. Ba pesanga gu. Tipo na kota na minzoto. Na landa bango na mama ngebi basali Soudan na kati na kan. Yo mukureka boye, yo mpe mukuzunga boye. Donc e frappa kinga fort. Il peut beta makoma ya otamola. Ya otamola fort. Pas de problème. Sikoyo na sala kitango bango basisi na kever bango na sololi na pesi na sengi en tout cas ngape na artiste lokwa bino na leki na bino mena na posa pe na kota na ben na bino wana. Bango ba bi ah mais yo peto landaka yo bosaka pes théâtre moko boye ya bosaki na yo na kabamba masasi ya kabamba azaki ko mema bébé yo oyaki kosenga oyaki lokola visiteur pona koya kotala ye yaza kopekisa kopesa biloko akolia te mwasi na ye akabaka mingi kingudi siko ngata ona ye yazopesa mwasi na ye baconnotation moko ke so omoni mopaya frenaka boye tomonaki ndenge okotaki ndenge oliaki bakwanga baexpression na makambo tunde ozosala antuka epesaki biso mpenza plaisir yaka tozalaka na avenir Kianza avenir Nianza numéro 155 siège na biso kabareli yoto na sali tupe na komi bayambinga basalinga test ya mingi kutu te mbala moko na koti na G tant na koti na G ba vi DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui ok c'est besoin oui ah tika supposé la Saint-Thérèse le ciel elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. Nabiso. Si manyango. Exactement. Mais ça ici ya kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwindi. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo.
Mutu bolongwa te, okozotonga no mobimba. Yango jibe service ezaka kawa na Kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingi te. Mokili mobimba. Abilo. Ozui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Sile. Yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pa ya José Baila. Cyber service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah. tosunga bana oyo okota likambo oyo po bana nzambe nzambe mpe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mamemili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mamemili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te somoni ana te kende mbala moko bibele elobi soki olingi osala likambo malamu ozoyoka oyo mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kisenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. Soki to sala eloko, ngai na sala eloko na ba expression nga na utaki na ngwe pa lokamba ndiai. Ba expression faciale na ngai, ba déplacement scénique na ngai, bango baza ko kokopesa ngati me ngata na tali ya bango. Na se plonger kati ya danga. Na se plonger kati ya murumba. Na se plonger kati ya aburangando en katimini. Ne bozola ndanga boyo kango bien. En katimini dans les courses nga moko sota sisi repesota na kenanda bona bandi ko s'adapter bango tuzaki na ba télévision ba téléphone te pona na zwa image na bango te. En inspirant bango ndingi nazalaki na mona mina so ateki lokolo boye ngape na kotia boye ateki boye atia boye akende ya roula ki boye ngape na ko rouler na zongi boye na sali nyonso tu tango siko pele mi fala obike non na minute oyo nazo mi mabino na poto il faut bino tout bo ça la répétition ya ballet bon moderniser ballet bokenda pe poto oui na kende Belgique Hollande Allemagne Paris Londres na zongi na ngaki sasa po na nini na s'exercer sur art nanga na yo bimisa sikoyo mbuta zwezwe tango ibimi bino boza na poto boyebi na opérette Milezi mamanga na moni yo zoba ozalaki na yo kotambola wana kisasa likambo na moto te sikoyo ya kokufa baloba o zwezwa mela mbondo siatapata mbondo yo bolo na monoko na ngai na code pénal na ngai na sina longola yo alors na kombela yo mbondo na meli mbondo mbondo esalinga eloko te na tampone bato alors nazongi lisusu bamama batata bandeko kosala art po leki oyo lelo azwa yango akoma na temps wana ndenge biso tozalaki lelo oyo naloba bango vérité libumu
moyen mutu a concentrer pour libumu d'abord il faut concentrer Olia Olia bien on a dit que tala ngane longité faut na lia bien pour na zonga sa inspiration bino ko senga. Merci beaucoup réalisateur Sanga Seto Komina Souka et to ko aussi saboter mot de la fin des années pour l'émission le mettre sur ça na exhibition moko ba ko sala awa na sala ki remix na sala ki remix ya ba yembeli basi ba mama o na félicité o sa na Souka OK ça na Souka ça na kati ya na sina enregistré yango ezali déjà to sala mata playback. OK bat ba retenir nini ba salutation na numéro na yo s'il vous plaît. Ah na pesi na DG Marcel Nzundu abe Kamili Sika archiprêtre ya Kiré à Notre-Dame na pesi mbote mingi na Bénédicte na Monsieur Paul Luyeye na Shora Mobutu na Charlie Mobutu na pesi mbote mingi na pesi mbote mingi Henri Bukasa Mwimba na Paris na pesi mbote na patron des patrons ya ba généraux nyonso ya Congo ya ministère ya défense Igwe Jean-Pierre Bemba na peso mbote mingi wa patron ya ba généraux nyonso tu ya Congo na zangisi yote oza yanga moko papa Igwe toleki na peso mbote na bino nyonso tu bana poto bana poto na pesi mingi na Jojo Openda alitalia Calzature na pesi mbote mingi na ye moko Piero oya atwalisa biso liso wana cameraman wala kisangai na bino na poto Piero cameraman grand réalisateur mbote mingi na Ani Kivaka Kibonzambe toujours Mika Omombo na pesi mbote na pesi DJ Galaxy na pesi mbote na Grady Gonga Honorable Kajos ya pesi mbote mingi na Ige Balu Luam Pic na Suisse Pékin na Suisse et puis na moto ya mayele na bon marché na pesi ba na bon marché nyoso mbote na pesi Sylvain Kasonga pièce de rechange na Victoire Shaba Gambela ya bino surtout na vie show rapine pembe na yo wana ateka ba pièce de rechange ni ki tata na moto tika yo siko o sala quand même playback wana mais oui y a pas de problème. En tout cas merci mingi surtout bengisa ki surtout mbuta zwezo daika pona to mona ki ke les années là basala ki penda makamuna kata mboka na biso mais bazé ko leka dans les oubliettes. Mais oui papa qui en na bosani ko pesa numéro de téléphone. O pesa na tiki le micro. Na tiki la. Bazo leka pena dans les oubliettes voilà pourquoi to luki to MP to bana ko benga batu nyonso yo ba comédien ya kala bato ni basala ki exploit na mboka na biso to sala ba rubrique moko to no mema penda to benga to kanisa ba oya biso to kanisa bango na kati émission à rapport en tout cas ngala bientôt kutani balasima osali na prise de vie ezala ki bongo Pierrot Lembinga Zor. Merci beaucoup à directeur d'info Yves Ipan. Merci aussi à Louis Zombala le grand mannequin Babi Mirbe Sakasaka Betine depuis France. Merci aussi à Charlie Poutou, Sylvie Bia Diamos États-Unis, Azamuninga na hôtel. Merci beaucoup, de gros bisous à toi Siko Zali. Ngala bientôt kutani balasima soki Yesu azongite. Merci. Bana Kabumba, Bana Kano Fungula,
Sembongo. Félicité, mon amour si sous cabo tembe. Oh ya lelo, oh baby c'est mukili awa. Oh, namo bazi si, talelenge na paradiso, so, nami besi, nyoso se na yo. Sylvain Kassonga, pièce de rechange, automobile. Chaba Kapela, la victoire, la référence est Bana Wesso, na Brazzaville. Papi Balata, Singa Pakebo, Simba Mama, félicité, c'est mon amour si sous cabo tembe. Oh ya lelo, oh baby si mukili awa. Namo bazi si, talelenge na paradiso, so, nami besi, nyoso se na yo. Jacques, para, pipio, oh, yo. Para, pipio, oh, yo. Elongi na yo basula, lokola lipapa nzambe o. Para, pipio, oh, yo. Para, pipio, oh, yo. Elongi na yo marinduzi, lokola likwanga nzala e. Para, pipio, oh, yo. Para, pipio, oh, yo. Elongi na yo seda, lokola litungulu nzambe o. Para, pipio, oh, yo. Para, pipio, Bata Mezeke, Mami Lela, RTNC1. Para, pipio, oh, you. Ata bino moko. Oza boyoka quelque chose te, ezamba kure za kotumbama. Clarisse Dina. Sekeleke, uma ibidi. Ata bino moko ekoyeba nawa. Asola, na micro ekobima na bafre. Depole. Bino boyoki nini? Nana yoki solo na marakucha.
Bamama, batata, bandeko, binomo, bomoni nzembo, boyoki nzembo, remix na beti pona ba ya nanga na kanseki pona mawani surtout. Naza koluka ba sponsor, ba soutien, bo soutenir Zouezoué, numéro nanga yangwana 081 13 38 825 na bandeli 081 13 38 825 na bandi by banson by bimbuta Zouezoué. Bomoni déjà musana na sali pona kokatisa bayaya kuzonga su na page bino ba mécène bino ba producteur o boyebi mbuta Zouezoué bi mosala po soutenir ngai na sala pe clip na eloko oyo poto kende beli boso bino ba to poto banso mama bilonda ba banso bazana poto boze beli na sengi na bino bo soutenir mbuta Zouezoué yo evre yangwana na sali remix bozala sima na ngai suka na ngawana abuo na pesi bino banso mbote esengo na ngai yangwana na ko zerobe bino ko tala ngai nelongi te talango be na libumu